essence po sima ya maponami wana toyebi oyo ekoya na sima eyali obe makila ya peuple tozobenga génération sacrifiée epai ya mese Kabila bao barekoneta lokwa Kabila na bokitani na ye na basalo ya ye ba Moïse Katumbi o ba bénéfice ye moko mese Kabila o ali problème na Congo o ye moko atambolaka likolo ya mibeko ye moko abangaka makambo te asala kobe oyo ye alingi motoma ngongi oyo aka na ye azwa constitution akoma kozera yango lokwa telefone portable oyo ya ye soki lelo ya mafia na Congo moyibi baprotezaka ya tambolaka na cortège ndongo moni ba Moïse Katumbi babongi ya misolo ya leta bokonza Kabila eseni ebateli ye utakei na manifestation kuna ya PPRD sika kende kobina vimba na suka moto amikwa lobi nini soki ya ndeki mbuta oki mongongo na yo boyebi kaka ndenge ni ya saka ndenge ni ya pesaka alobi soki mongongo no Nabino bandeko balandi ya Congo Millennium bozali penza ebele kolanda biso na émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo tozali na esengo penza koyeba te bozali ebele skotie branché tika topesa ba joyeux anniversaire na bato nyonso o babotama mokolo mwa lelo to pesi joyeux anniversaire na number 1 ya Congo Millennium papa Riki Dibendi yangana ya maman Jolie Dibendi mbotama elamu balobi papa na Jason nyonso eza malamu mpona yo tanto oloba Congo Millennium tomo na Riki Dibendi mbotama elamu po biso pe awa na Madin Kinshasa torofete po champagne ali merci beaucoup papa Riki nzambe penza kokisa baposa nyonso ya motema na yo. Voilà, siko lelo penza tozana esengo ya koyamba pona bino mwana mboka Serge Kindomba po to la sujet actualité ezali nini tolobela matali ba dépôt ya candidature il faut qu'on se le dise hein tozomona déjà que awa na vi province à Kinshasa bande ko na biso ya majorité présidentielle bango kaka nde bato bazokende kotika po efungwa makilobi tomoni na ba réseaux sociaux bamisu ba publier na ba photo tomoni kaka bango et puis toyeba candidat unique ya opposition eza nani po awa pe eza mbutu kote wana po tozomona ba Adolphe Mozito bali tozomona pe Fachi pe azali wana totala pe baza tellement ebele est-ce que Franck Diongo pe akozala tokoyeba te kote ope totali kuna Katumbi pe azali makambo wana nyonso vraiment tolingi tolobela yango pe tolobela pe likambo ya statut ya ancien président awa kaka na émission na biso l'invité à mokolo lelo ensemble na Serge Kindomba mbote na Serge Kindomba mbote mama Tatiana Serge Kindomba esengo penza ezali pona biso koyamba lisu mokolo ya lelo to banana kosola likambo ya dépôt ya candidature to moni penza bandeko na biso totali provincial yindi déjà poto kotala ka côté majorité présidentielle déjà bafungwami hein élection ekozala to ekozala te ya liboso na koyebisa yo maponami ali eloko ya droit ya ba congolais yali eloko te kosaima na volonté ya bokonza Kabila yali eloko te Kabila zolinga pesa biso lokwa libonza te yali eloko yali mosala oyo peuple il faut mesana kosala selon otobengi mobekoli konzi otobengi constitution ya liboso yango wana ya mibale na koyebisa yo biso tozokwara na maponami te na mese Kabila pourquoi tobi tozolikia te na maponami na mese Kabila Monsieur Kabila ye moko alakisaki biso oyo ali misala mabe oyo ebatamaki na kati ya motemo ya ye tango moni abimisi yango tango moni alakisi peuple congolais na sortie médiatique oyo ye asaki na mois de janvier 2018 tango moto epelaki ya ba manifestation ya ba laïque
bokonza Kabila esika ke abangi abi il faut na loba biso benga kiango aki rendez-vous raté de l'histoire tangwa ya yebisi peuple congolais abi ke mapona mi ezozwa misolo ebele koleka développement ya Congo alobi pona ye il faut bazwa budget ya maponami bacha yango kuna na nzela ya développement elakisaki ke Kabila apesaki biso message na Congo bobosa na élection takenga Kabila na ali président nde toye kososola tolobi tete moto na mayelo aye ya mabe moto na motema likundo bango bakanango bokipa mpo na mboko ya mboko Congo akoki kolinga kosalisa maponami to biso tolingi ali nzela obe ya transition sans monsieur Joseph Kabila yango moni biso na kati ya front anti-mise en application accord ya Senko totelemela lokasa wana tolobi lokola déjà komi na le passé que Kabila saisi maponami te pas question de mise en application ya accord ya Senko na ba politicien yo ba na idée basala na ye lisu troisième dialogue tozonga na table ya négociation biso tolobi que monsieur Kabila e moto ali géniteur ya malheur ya ba congolais tant que ali moboti makambo tant que c'est lui ou ali crise na Congo akopesaka jamais solution na problème ya ba congolais na motuno otuni ya dépôt à candidature oui efungwa maki même na ngambo ya biso opposition tolobi tondimi yango vocabulaire ya ko boycotter élection ezali vocabulaire ou etali biso te tolobi tokokende po na formalité ya kosunga bokonzi ya Kabila na communauté internationale na peuple congolais ali déterminé à ko sanctionner bokonzo na bato ya ye tokotika ba dépôt ba candidature na biso na domaine nyonso na ba élection provinciale tokotika yango na élection nationale même na municipale na localité tokotika yango partout même na présidentielle tokosa nini tokotika o ya biso ba dépôt ya ba candidature déjà bandaki biso pe tozo bongama tozo milengisa tozo milengele na makambo etali ba dossier ya ba membre na biso ya front anti mise en application ya accord ya Senko mais biso problème ya biso alinini plateforme tokosalier na yango il faut pesa la plateforme ozo soutenir pona biso tobaki moto akoki kozala candidat président au nom de l'opposition biso toko soutenir bato front anti mise en application accord ya Senko ya liboso ya la moto alaki ta salaki na Kabila bato bakumbaka bilan 2006 c'était à 5 chantier programme wana bato bapartageaki programme ya révolution de la modernité na 2011 aux conséquences ngolo ba congolais ba komi ko benga monsieur Kabila espère na ba projet inachevé akobanda likamba comme sango na sukate to lingite ke bato ba contribuaki na malheur ya peuple congolais ba sali ke enseignant congolais ala na condition azanango ba sali ke soda congolais ala na condition azanango ba sali ke les loyaux fonctionnaires congolais pour lia kombo na ifasani acha kondima ala na foi oliacha foi lo bakemunganga swaniaka me moto abikisaka moto kombo na ya linzamba acha foi na makambo na soki nzoto ezobela eno moto acha foi na makambo eloko tobengi bilia tolobaki candidat ya biso il faut pas un criminel économique il faut pas moto ya bénéficiant na ba fraude fiscale yango biso tobaki to ali na trois choix to ali na mwana mobalo tozobenga gardien du temple et opposition na komba Martin Fayilo oyo bitumba na ye alakisa biso ke sens na ye abundaka po na intérêt libumo ayete abundelaka peuple congolais okomona yango Martin Fayilo tango wa reconnaître ke bokonza Kabila mando ya Kabila esiaki depuis 2016 même na assemblée nationale moto ali na mandat peuple congolais alete constance na ye na dynamisme oyo ya ye sali ke azwa courage akosala nini ya kodémissionner na kati assemblée nationale même bokonza Kabila oyebi ke bokipe lekela bango komona congolais aboya misolo aboyi mosolo babi tete mwa mobalo aza vraiment résistant tomoni ke akana adeni ya Tshisekedi tolobi ye ali parmi bato biso tolobi tokobenga ye na unité baluka candidat unique aza su ye moko tali na mwa mobalo tobengi kilo ya peuple congolais na kombo ya Félix Tshisekedi oyo pe biso tolobi miroir ya misère bokonza Kabila eche ba congolais bamona kango kati ya mwa mobali wana tolobi ye pe ali na sélection biso tosali ya choix tolobi ye pe ali di nombre troisième choix na biso tolobi que le sénateur Jean-Pierre Bemba atikali ko partager bilan moko te na Kabila depuis 2006 kino lelo na 2018 ye po tozobenga singa pakebo ye pe ali parmi ba choix ya ba candidat biso tolobi na front anti mise en application ya accord ya Senko tolobi ke
bato yo biso toko soutenir oyo photo s'adhérer na kata plateforme na bango to tika to bundana bango bitumba ya koluka nani wa kolonga abenga na bokonza Kabila na bato ya yeba pomoni mboka o bakende tolobi moto wana nde biso toko soutenir eno bato bino botangeli biso kombo na koye biso na uti koyoka yo tangi komba moto moko muzitu mama eloko esanga pasi yangwana mokili mobimbo kabat bakobenga biso balobi mama bato bayaka na makamba muzitu ali bato babengaka bango ba soi-disant ba journaliste engagé et puis mingi bali ba candidat donc il faut balongwa na casquette wana ki journaliste engagé bakota na casquette politique bango soki bazwi misolo ya muzitu ba defanda kobe ba criminel économique landela bango malamu komwa bango kuna ba defanda ka muzitu ba defanda ka Moïse Katumbi badefandaka mwa so babengaka Karola Gito waka deja Sonas ye kuna bajambe lifute alite mweko ba mabe pona ya Karola Gito kuna alite poani bana misolo bango bafutaka bango kuna Sonas chaque fin du mois Karola Gito alinani mosali monene ya Kabila ali moko ya baso bakana PPD oyo ba sacrifier ka bande ko biso ba congolais lifute alite ya kobimisa misolo ya Sonas po pesa kuna na PPD pour ça l'activité. Et souki wana te mama tango zui motolo kwa muzitu na ye moko wana courage ta ko démissionner na palu soki ya solo ke muzitu ali na ngambo opposition boye bisaye a démissionner na palu aloba ke palu na lataka kazako ya bino ki député na alaka premier ministre na bino palu moto bongi singa bokonza Kabila moto bongi singa ngayo na seni na zongi sina varezo na lobi lokwa kizenga zana na bomo ina continuer bitumba oya ngai yango no problème biso to ali nango na muzitu tolobi ke tokondima muzitu te tokondima Katumbi te parce que bango bali bato basali nini lelo yo pasi ya ba congolais bato nyonso ba soutenaki programme ya 5 chantiers programme révolution de la modernité na 2011 bali na leçon ba ko pesa peuple te po nyonso bazo ba lelo na libanda il fallait baloba yango tango baki na kati tango baki na kati basalelaki mabumu ya bango tango baki na kati basalelaki ba intero ya bango ko bongo ya bango bakoma ba multimillionnaire ndenge babongi dans les dos des Congolais bazo sekaka biso tongo midi poko balobi peuple congolais ali peuple ali sans mémoire abosanaka makambu facilement nzalo bokonza Kabila affaiblir biso yango desali ke tozala na condition tokoyebisa bato apoto tondimi tokokende na maponami mais problème oto ali nango lisusu faut koyeba bango yali candidat oyo nanga zotambola na ye na poste nanga pa zosa biso confiance te tango komona moto na seni kuna Jonathan Mavinga akimi ake koluka exil tango komwa moto lokwa basengezi réunion PPRD akendaka ye moko nanga Kabila kobengisa conférence de président ba président nyonso ya plateforme ya majorité présidentielle nani na kati nanga okoka politicien lokwa nanga en arrogance alobi Congo pona kokene maponame ou bien soit bali na besoin moto ali sembote mais biso tokoyebisa soki ozobunda bitumbo ozobundela Kabila lokwa yo moni ke biso toyebiso ke yo ali sous crédible te soko memi biso na maponame tozobenga ngo élection ya nanga ali Congo bachango likolo atono essence po sima ya maponami wana toyebi oyo koya na sima e ali obe makila ya peuple tozobenga génération sacrifiée et pas ya Mese Kabila ba ba reconnaître lokwa Kabila na bokitani na ye na basalo ya ye ba Moïse Katumbi o ba bénéficier ki na misolo na biso ba congolais tant que bango ba ko continuer ko régner na Congo yebaka yango ke biso to ko bonga kate bitumbo ya biso komi bano tolobi de 0 à 5 ans ne kombo ya biso to zobundela bango ba kuto mwe Congo ya malamu na o talaki question sur makambo ya dépôt ya ba candidati réponse nanga yango wana mama Tatiana tolobela sika mwana mboka Serge Kindomba likambo penza litali tokoyeba te candidat unique na bino bayi opposition tozo comprendre te jusqu'à présent ezanani na yebiso na lobi critère ya liboso to pesi 3 critères et ali moto yo azo partager même bilan te na Mese Kabila bilo to lobi 2006 kino na 2011 moto wana d'abord na kata makabwane faut pas l'impliquer ya mibale et ali moto yo te aki criminel économique moto ayiba misolo ba congolais bato batche basoda en état ya pasi bato basali que fonctionnaire congolais la fonctionnaire le plus malheureux du monde tolobi moto wana te
oyo nyonso partager même bilan na M. Kabila biso tolobi pour na position ya biso ya front anti mise en application accord à Senko tolobi na sélection ya biso na critère ya biso pourquoi tolobi bongo lelo il faut que luka ko conscientiser peuple wana yeba ke peuple wana oyo ba politicien ba finga ka bango balobi ke bazali peuple sans mémoire il faut ko aider bango ba yeba ke peuple congolais akana mémoire yango tolobi sélection na biso yali Félix Tshisekedi tozuna mwa mobalo tozobenga garder du temple Martin Fayulu pona Constance na yebi tumbo ya ye tomoni ke aseye tomoni pe sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo bitumbo ya bundi abundeli mboka nati akene sika apasi kuna na kaso tolobi na swa wana tokoki koboya ete soki peke mwana mboka o tobengaka soldat du peuple na kombo ya ndeko Frank Diongo alaki libanda asalaki so alobi kenge kozala candidat président ayepa ngaza na kati ya sélection wana po bitumbo ya ena Constance so ayefi na mobimba sacrifier yango pona peuple congolais bato wana nde fo bayokana baluka nani aleki monene babi misae azala molobeli ya peuple congolais comme choix ya peuple kwa kolongola biso na misère oyo bokonza Kabila na ba Moïse Gatumbi na ba Pierre Lumbi ba imposa biso peuple congolais système ya bokipa système otobengi l'état ali parrain ya mafia na Congo il faut to lukato sani to kata mosisa wana. Voilà, Serge Kindomba, to komonate, to moni place moko boye penza to tangi UDPS vient de boycotter les élections. To moni secrétaire général Mai Nani Kabund yende muto asala ki interview moko boye kolobaka te bango penza ba élection boko ndimate kasi boko monate ke tan bino bozola la pongi baninga kote kuna baza ya kolamuka. Maman elite ke biso dola apongi peuple congolais ça la muka pona koluka kobenga na Kabila na bato ya ye to ali déjà déterminé na forme nyonso na koyebisa ba congolais IDPS aboyi maponami te IDPS ko participer na maponami ko banga kata musu machine à voter wana ali machine à voler problème ma machine biso to ba kesi to bosani yango machine wana to ko participer to yo biso boye condition ya biso IDPS akozana na maponami yeba yango bato bazo panza ngo sangwa lokuta IDPS alobaki akotika ba candidat na ye député national provincial na niveau tout même na présidence moment tokokende kotika dépôt bokomona yango tokokende ko déposer candidature ekoza mokili mobimbe fo yeba yango mais bitumbo to ali nango da biso mama Tatiana e ali nanga akomi problème na makambo nyonso tout to ali nango lelo na Congo fo ko yeba yango motazo banga maponami ali te IDPS akoki banga maponami te IDPS ali parti moko ezali partout eza prêt lelo so to bi ata maponami bochango le 1er juillet yeba ngo que le 1er juillet to kosani to gagner maponami wana donc to a déjà déterminé moto akoki bangisa biso ali te et puis tozola ate na makambo eza maponami po to yebi ke M. Kabila ali na bilan moko ta ko défendre ali ne loko moko to ya ko pesa peuple congolais comme leçon Kabila ali na programme te ali na dauphin te et puis azana bilo ya ko défendre te yango wana to ane loko to ko banga te. Voilà, moi mboka Serge Kindomba tolobela sika likambo ya statut parce que yango penza pe ezali likambo to bakite tokolobela yango na émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo point de vue na yo. Mama oyo ngai nasi na lobaki yango même na ba média local ya makambo batuninga na makambo etali statut ancien chef de l'État. Pourquoi bino bokosala ya biso statut pour na makambo etali ancien chef de l'État? Tant que ye moko M. Kabila o ali problème na Congo o ye moko atambolaka likolo ya mibeko ye moko abangaka makambo te asa kobe o ya alingi moto mangongi oyo aka na ye azwa constitution akoma kozela yango loko ya telefone portable oyo ya ye soki lelo ya akomi na bobangi tolobi yango mobeko likonzi elobi nini moto ali président de la république soki alongo akotikala nini sénateur avi libela na libela kino mokolo ya kwe kokufa akotikala ko be sénateur mais tango moni bango baye na loi bazo élaborer loi wana lobini non seulement ko batela Kabila mais batela na liboto ya ye e batela lisusu na bato baki basalo ya yo baki zonga na eloko ba minaku lokwa ba nemi mulanda elingi kolakisa ke bokonza Kabila bali conscient na mabo basali ba congolais
elakisi ke ndenge bazanet kabila bakoma bamilliardaire na bazowe baline eloko bazosala tozobengani bobangi ekoti bango. Eske soki lelo oyo kabila tikaki kaka sénateur bakolandela biso te yango moni bazoluka basani bamibomba base protéger bato tobengi bango ke mese kabila ali parrain ya mafia na Congo moyibi baprotezaka ya tambwaka na cortège ndongo moni ba Moïse Katumbi babongi ya misolo ya l'État bokonza kabila eseni ebateli ye. Kasi Moïse Katumbi pe mwana mboka Serge Kindomba le 26 juin awa esengeli na ye aya na vi province ya Kinshasa po ya kosamba likambo ba passeport na ye wana omoni te kaza innocent. Mama kolanda makambo wana te na biso Moïse Katumbi akoyata bango bali na ndenge oya yokana na bokonza kabila balinga bosani ko che levi soka ya wasegali dauphin kabila woki yango koluka na gauche droite te soka ye kopo bango babeta na kabila po yebi ke kabila lelo di solo na eto mo beta ngo ale passer comme sénateur donc ndenge ali wana ali contre Mira Makwanza nino kabila zo luka zo tala ali abi nane sigo na kweko cha lokolo te soka moni na face na ye ali na motoloko a Martin Fayilo soka moni en face ali na motoloko a Bemba amoni en face ali na motoloko a Félix Tshisekedi ebike bato wana babunda kapo na intérêt peuple babunda po mabumu na bango te donc a conclusion pona biso loi o bazo sala biso to bengi yango ali loi oyo eye ko protéger ba miyibi ba criminel économique bato bali conscient que basali biso ba congolais mabe kufa na biso bango basali nini babongeli likolo ya baliwa na biso yangwana tolobi tokotika kalwa wana elekate parce que moto moko te na assemblée nationale wana ali na mandat peuple na kabila na bato bazo voter ata basali nyoso ba Kongo ali nini soki bokonzi mosusu ye soki biso tozwi chance ke tokoti na kati assemblée nationale wana komba liboso tokobunda yangwana tokuatakaka balwa lokuta wana po tokoyebisa bango ke moyibi place na ya liboloko et notamment bango nde batambo akana ba cortège bokozwa Frank Diongo boko oche na boloko bokozwa Dio Mindonga la o Francis Kalomba kangisa boche ne sika passe bato to ali na bezo to mona bakanga et ali batoloko ba général Olenga batoloko batango fora lobi que j'ai investi 10 millions de dollars bato bakoki kokanga bango ali batoloko ba Sadar bakoma otambo na maboke ya ba dollars bato il faut bakanga ali batoloko ya Kimbuta yo komona awa wana ville ya Kinshasa taxi ekomi na couleur jaune suki wana ta kozwa mwa papier moko moke Kimbuta koyebisa bato babe obofuta ngo $5 bango banga mingi dollars yoka finalité nango ya obi $5 po ayebi ke soka zumbongo en dollars ba mapango ya somba kachaka na komba ba petit fils na ye ayebi ke nyonso wana saka transaction nango leka ko be $. Ba kote kango awa na Kinshasa ya lobi $5 les mêmes hôtels de vie soko na $5 baso soate bango kuna ba kote kango na kombe na 11,000 francs. Et souki wana te hôtel de ville bayokani na babugumesa babugumesa ba commune babite biso tokoteka sou te poto lia mbonga liboko mosomba ngo na commune Kalamu soko somi commune Kalamu te fokende na limete na commune Kalamu bakozwa papier wana o bakomo be numéro kuna bazoteka ngo nini $20 soko ke na commune limete ali na combien na $22 nous sommes où mama makambo wana nyonso te ezolekani na Kinshasa yo mona kite tango bango bakoteka $20 wana Kimbuta ke na manifestation kuna ya PPRD sika kende kobina vimba na suka moto mikwa lobi nini soki ya nde Kimbuta oki mongongo na yo boyebi kaka ndenge ni ya saka ndenge ni ya pesaka alobi soki mongongo no makasa kosa nini akopesa ebele misolo ya biso ba Congolais o bozo futa ya ba taxi o bozo futa ya ba vinette o bozo futa ya DSG tala finalité nango soki sombi mapango Kimbuta te mbongo muso ekeitango akokende kuna siège a PPRD interfédéral akobimisa misolo soko ganga ki Joseph Kabila viva ale yo ana doa $1000 ma tetanini ba fonctionnaire nyonso to ba division Iberno ya ville ya Kinshasa ba sali au moins 13 mois payé akoyebisa bango alobi ngande na abo na banga ka makelelo ya bino te na banga kobe makelelo ya stade good bangisa ngate bongo ya bino ba fonctionnaire nane loko na okende na bino ta bitanke Kabila ali moto akosangelo ko alite na yangwana na koyebisa yo Congo ekufi sous le patronage ya Kabila mama moto nyonso aki mosali ya mese Kabila biso toko soutenir candidature na été po tolobi peuple congolais ali peuple bango bazo candidater ke aza sans mémoire to ali peuple to ali na mémoire tokola kisa bango bitumbo biso tokoma kobunda et ali ya ko sanctionner kozwa bato wana nyonso
kokotisa bango na retraite bato batiki biso lelo na problème lokwa Christian lokwa Charles Mwando na Christophe Lutundula bao bamemela biso un seul tour un jour président de la République akozala élu na 10% na bato wana nyonso il faut bayeba ke bitumbo biso tokobunda toali na mémoire face ya bato wana tokobosanaka bango jamais. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba na maloba wana penza ande totie litono ya émission na biso ya mokolo ya lelo l'invité esengo ezalaki koyeba te bozali ebele vraiment encore une fois joyeux anniversaire à mon boss Ricky Dibendi le patron babi motema yanga na ya maman Jolie Dibendi la pomme verte maman Nguli posa maman ya solo yango to bengi Nguli maman na Jason et encore une fois merci beaucoup na ba diaspora nyonso pona confiance Eric Lusandou le noble Motobabi Maboko Banque, Lisolo qui toque. Et merci également à celui qu'on appelle Serge Katembo Motema Cécile Osango Maman na Grâce. Merci aussi à Maman Anita Maoua Oma. Merci à tout le monde. Merci à De Gaulle Mavinga le roi, Motema la reine Agnès. Merci Boza tellement ebele bino bayo bolingarabiso champion à ma bouche éternelle champion Bobili Banga du siècle. Merci aussi à Dieu donné Osango le patron. Merci à tout le monde. Vous êtes tellement ébélé. Mireille Osango Madine State. Merci aussi à Elise Mwanza. Merci à tout le monde. Merci à toi, Gelor Kongolo. Allez, mon cœur te salue. Bino nyonso bayo bolinga kangai vraiment na lingi bino tellement mingi et puis na rokoba toujours kolinga bino. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à toi, Jires Mwanda Babi Mikolo. Triple brassard. Et ça la vraie bien. Merci à tout le monde. Oya robo ya boy mais bisonyo sotozondi ma obi Jires Mwanda Zoom triple brassard bobi vraiment là tiens ya gaillard. Merci Nabino Nyonso, merci à Sadam, merci à tout le monde boza ebele bino bayo bolinga rabiso vraiment De Gaulle Mavinga le roi motema la reine Agnès Soki Nzambe Azongite. Retrouvez-nous prochainement na numéro Mususu Fifi Songo mwasi ya taille yangana ya Vital Boucher Boubabi Mikolo tokende wapi toza en Congo Millennium. Abonnez-vous massivement. Soki Nzambe Azongite, on se retrouve mbala ya sima. Allez, au revoir.